Mati, yewera so na che banderole wapi? Yewera taki banderole wapi? Yewera. Yebio yemba. Déjà yemba concerne makasi ya malonga ya beta na mboko. Jibem Piana papa chéri abeti combien d'années bimisa album te? Tala vie ya Jibem Piana, tala vie ya Weranson. Lelo rene abi to bandeko mona biona ndeko na msoni ya makor o wapi? To monya zo kumisa Weranson makasi boye na bitazu nini? Nyamakor aza mutapasi. Nyamakor aza mutapasi. Nyamakor côté kutu ya ingratitude to koloba te mais Nyamakor aza nde ndoki. Nyamakor ala na side bobino boye biango te. Vene mo balaka na poto tinda mwasi na ye aya awa na Congo nde place ba PC kombo na Nyamakor alaka na nyama nzoto. Tendresse Dibinga Holanda vidéo ayebi makambo na oloba. Camarade ya Tendresse Dibinga alaka na sida. Tendresse akenda kuta Nyamakor na chambre na kitambo et pas fille wana. Tendresse alela. Si lelo Tendresse Nyamakor ba yoka na rate. Nyamakor a elorote. Famille a pas si famille incapable ya kozwata 500 francs ko foutre la mwana na bango abimi na prison. Yo si famille Nyamakor alaka na famille. Nyamakor ya na la awanga ngi héritier mdabimisa na prison. Héritier Watanabe. C'est tout à fait normal. Vous comprenez, c'est tout à fait normal. Attends Jésus banzima ete. Na muto Jésus fongola la misu. Banzima ete. Ye moku tuwe rason héritier watena bakabele $15,000 andime héritier. Et bon soki leader na bino candidat député malheureux. Instable na vie à zoate. Et bon bino ba mbulumbulu wa pambata na vie borozwa. Papa tika ba sola ba Nyamakor wana ba na actualité te ba elorote. Vous comprenez? Le rôle de Moussou nani Papi Makaku. Papi Makaku, yo vraiment yo linga rola kisanini, yo ma Papi Makaku, mobile est danseuse. Yo vraiment Papi Makaku. Otula na vie mutako linga yo azate yo Papi Makaku, musicien malheureux. Musicien mayo kasi mana wenga na mayo kasi yo bimanani. Yo vraiment yo Papi ma voix tu yo. Papi ma voix tu. Yo bimana yo bebe tadru, yo leki sege minyo na manyete na obeta drum. Yo leki koba na obeta drum. Yo ebinini yo. Babenga to bimisa sko ba bilongia bato bakenda ko betelo na kata studio. Bo beti ba générique ba nzembu na bino esimbité. Et lo kwesala bango za pasi. Vous comprendre ko perdre mutu o ya simbi orchestre rituel tenabi a simba wenge musique à maison mère pendant 15 ans. Vous comprendre ba carburant na ye moko héritier Watanabe boss a soutenir na mouvement ba album ebele bimi wana na orchestre wana héritier Watanabe ateli bango mbongo Angers na kozala jamais na sima ya artiste musicien moko boye asama kolete ngama un villageois. Oso comprendre na nde villageois werako a villageois weraza villageois et bon na kini awa ye lupango na bango ala rawa te di babo mela ke pala bango te. Dibabo meze pas la bango. Et pas ya papa ni na maman ne zalaka wapi. C'est un villageois. Ye façon na bandundu kende beta musique na babandundu kune ko simba. Abimisi musique mo ya sans impact ya pambala awa esimbite. Yewe rebio yemba. Yewe muka moi j'ai fait le moto toi tu viens de Mali. Ça c'est le français à parler. Hein? Moi j'ai fait le moto toi tu viens de Mali. Yemba bandima yo. Héritier ko luka moya bo moto o te vraiment wana papa na ye. Moto ko kufaka jamais guerre sera guerre. Papa héritier Watanabe na mamba musique azalaka te. Mutu azanga papa na mama na musique ezali héritier Watanabe. Mutu azanga papa na mama na affaire la musique ya Congo. Eza héritier Watanabe Melchisedek, le roi de la musique africaine. Muto tira ba Yusundur bazonzima héritier Watanabe papa nende Michael Jackson muto atikele idéologie. Vous comprenez? Oh papa yo yemba te. O yemba nini? Betaka musique. Betaka olingo kima na kota ki député. Zongela cop na yo. Candidat malheureux. Okanisa ki ozwa. Ozuite yi. Ozuite Jabouba la lekio. Député ya baba yo vraiment na parlement olingo ke lobani. Français oyebite. Sabwe. Candidat malheureux, candidat illettré, malhonnête. Candidat ou atindaka batu o ataka ba trouble, candidat moko ya salitaire sur la bien incapable même d'arranger ses propres cheveux. Yo lelo roté le mot héritier mtalaki sur la tête. Ye de la tayo. Quelle ta ba veste kaki na ba pola jaune na ba yakabola ta kuna na katamboka na bino. Fais attention. Na bino ba mettre wana pambala wana. Yo manzaka yo ko bundana nga yo manzaka. Yo manzaka yo vraiment yo manzaka nga mana telemi bwe na kangi makofi. Tala, ben mission na papa mbano zo sala sala na ba leson de lobana keba
ngana moto nyama keba nalinga ba aventure ten héritier Watanabe pour héritier Watanabe nazolo yango très bien je mets ma tête à poupée comme ça bino ba musicien na ba chronifuati obo yebana te na ba tantine ba musique obo zo bimise salité yo musique nyo yebi yo na pesi merci na Ibrator wa Yembeli Yembeli boss na biso bazwemba mikolo nani David nani le tête don de Dieu na nzembo kitoko simbi don de Dieu ngamona solo la kinaye a regretter makasi na nzembo salité ba musicien ba baba o ba yembaka na lolé mutantine mpeda oyemba nini dona modir muto memela ki David nani Jeff Jaji luteta tantine Fanny comment ko sala maramba bongo ça c'est les gaspillage wana la gaspillage ozomba yo tantine olataka string yo tantine Fanny olataka string ozane lo côté tu n'as rien à prouver na maramba musique na mboka oyo tika ba yebi musique ba beta musique keba yo nyamako yo lo nyo expliquer yo famille no ala rawat mama na yo azolela mama na yo nyamako mama na yo azolela yo lelo komo telemo fingerité Watanabe tambola na bandal nga na nzima yo nyamako tambola na bandal oyo nga na nzima yo bandal pesa mabela ba igwet te papa wenge yebi base we ranson c'est un villageois base na yezala kuna na bandundu ozo comprendre kuna kota mboka ba yaka kuna ozo comprendre eza ko finga te tant sous ces rappel non rappeler que notre c'est un villageois a kende kota famille na bango kuna Renabi na bité ba comportement auto que non tu vois pitomoni wa pesca pas tu refi azo chrétien bongo to do finga bongo mama Sylvie Mapata est-ce que maman ça makambo vraiment ye maman ngazanani moi ça président nani Igo de la Forêt papa tika ba aventure ko tika ba aventure to solo la masolo ya kitoko je salue moi si artiste héritier Watanabe Totori na Tembe maman na biso lot molisho maman cc moi suis azo pesa basi belé ba musicien complexe d'infériorité les lotos au monde ngo pe boko vivre kalate toi concentré to bim album na biso mi ange mi démon batu ba ko sepela na ngo na ndenga ko sarana te donc biso za orchestre o eza instabilité te biso awa nyo surtout eza stable ozo comprendre artiste et musicien yo keba c'est que le René c'est quand tout ça tu comprendre bien tout le monde a banyamakor ba finga ba fali pour pas mêler ba mo sangana ba ken piana c'est comme si na hôtel ba musicien so bazana pas ba fingi la bango ba nyamakorps à la rapide nyamakorps à la rapide ceux qui va bengue ba kabele moi $10 ana pas si c'est tout à fait normal ana pas si à souffrir à kemba so tala vie nendenga zale na la team wata ozo comme enfanda boye maître tete kabwa kabwe abengi côté tete na abengi orchestre ba patron ozo comprendre ofandi boki a choisi matata abengi l'ange célèbre ofandi boki a Willy Moucheni le véritable code mondial abengi ofandi boki Cornelia Douci Givenchy motema Emma Molisho Bobo Beloy PDG abenga ofandi bo sentir que ba mama Tokos ba mama Paris au sentir que de orchestre et fan des autres lokola orchestre bachel bozo ba danseuse bo komisa bango basi na bino basi ya leader abenga bango ba kintuidi ozo comprendre yo leader yo be fanda na kiti yo leader a wenge yo leader ya wenze yo be fanda na kiti tama kolotenga ba biba on ne touche pas mais ouais maman pasteur Adam Moussala Nzambe Moussala Nzambe te biso tabi maman Emi Koutino ozo comprendre maman Emi Koutino maman Anne Kalambai toyebi ba maman pasteur ya solo o ba osalela Nzambe avec sincérité roi maman pasteur ya solo Bible lobi nini l'évangile doit commencer premièrement par Jérusalem ozo comprendre après ebimi ekei mais siko ya yo évangile e banda mais banda côté ya premièrement nanu connard ya mobali na yo banda côté ya Sankara banda côté ya ba petu na banani bana wana toi mike na banda côté ya bango yo mono na famille no ba cheli baleki na la famille yo moka osambela no sambela gani bakisa ba majio na mike ya bandundu wana simbi et après oso luka siko oyo tromper vigilance René Abi so zo atteindre tipa mama yeba ke asa seme qui a héritier Watanabe bo petite sœur na yeba botana héritier te ngana yebi makambo wana te bébé na no DRC bien te papa vie privée à héritier Watanabe ngana ko kotango te wana artiste za star patron nanga donc nazo respecter pour minimum du respect na makambo etali privé na ye ozolanda donc to ça la polémique na métier
mais makambo etali ba vie privée wana nde toko kota te. Voilà, par respect. Na bi René Abi mino za pemena ma musicien lelo na Kinshasa poza pemena musicien il faut lo baraki to finga to bundela ka malamu. Osala nini obundela artiste musicien obundelele nini lokola nga René Abi oyokinga na ye na oleka na olobelela orchestre na biso production senti que depuis année mobimbe bandi orchestre monte tikali obeta libanda mboka héritier Watanabe déjà en Afrique du Sud la tournée owapi tourner avec confirmation ba combattant ba sepeli ba utaki ba porte ba uti ba Europe ba la Canada ba kiti na Afrique du Sud vraiment ekotsaki mbongo na côté ya société na bango ya ba marambo avion ozo comprendre ba côté ça qui là ba là qui vraiment satisfait public et senti que ba bête musique mais yo tengelela nga logo la orchestre ni yewe rasona na musique ya koyemba na mboko musique ke no ezobeta ba patron pe ba telemi le Bill Gates Cardozo mamba wankena a telemi yeza la musique okako yemba vraiment boekeno tende pa papa chéri oyoka ba musique ezali René Abi obi o tête no a couper mais keba babi ba manzaka kuna so ba tumbo kipo kakol albeta vraiment muto tanga kombo wana azelo rote makolo ne lenga akozwaka pat na makolo alongwe ozo comprendre ngatala ale logote ozo comprendre yo oza ne logote na orchestre na nu bayebi yote na orchestre na nu zalaka candidat Drumer Maléré ofandaka kuna na basuka limete sika mbule betaka kuna na kati na badingandos tele siko fandaka na dingandos kuna muto yo tanga komba na fandaka kuna na badingandos kuna azata ne logote muto a pasi voiture depuis ba matisa likola mabanga tilelo yo zani na orchestre la vraiment mutu nini yoko bimisa vraiment ke no tebu atelemi pe abunda pe oloba bango tu ba yuma ba pere ko banda na liberté na se dinga so ba meshe bandia bana na bango banda sko finga nga na anglais ozo comprendre so ba meshe bandi bana na bango banda sko finga na anglais ozo so ba meshe bandi na ko banda sko